Tu es bisaka bango depuis très longtemps. Likambu ya imperatora. Imperatora ezali en français. Et dit koloba la po biso ne tolobisa ke lamba elamba lo barati mais ngaso na lati elamba fo eloba lamba fo sala mouvement ce qui faut nyingana ozo un blog wana yangwana mère nanga en tout cas vraiment merci à trop. Mbote na balandi ya Congo Millennium na ebike bozali penza ebele oboso bo etando eke ya bino kolanda émission na biso l'invité kasi na moi lelo toza na ba les invités toyambi penza mingi les élégants de la SAP bango vraiment baza batu ya masolo mingi vraiment ya bilamba kasi voyage moko kala mingi te abazo bima libanda ya mboka bazo kende Japon pona kende ko représenter République démocratique du Congo na masolo kaka ya bilele kuna alors eza penza mingi li solo to vandela na mokolo ya lelo poto solo la ensemble na bango mutu munene aza côté nanga awa toyebaka te mutu munene nango ya nini mais baza pe ebele ya bomoni Micho azawana elle aussi elle fait partie Koko Lingwala Cardozo na okaja koto discipline na suka elle azali Brazzavilloise mais boko découvrir car tout au long ya émission la biso ya mokolo ya lelo mutu munene boni malamu mama ngai to banana pourquoi yo babenga ko mutu munene mutu munene nanga parce que ça mutu ya makambo ebele partout au monde jamais aussi tout mona un styliste azala sapeur et puis nazali mutu o nasala révolte na vie ngai ya ne bazala kolobakala que komona maçon ndako ya malonga te okomona menuisier kiti eza te na ndako mais omona tailleur bilamba eza malonga te nga naza styliste na innovation ya sika ya kozala sapologue donc mutu munene mutu ya makambo kaditoza hermo tomona rayo c'est vrai ozaki pe pene pe a Papa Wemba mais lelo penza ekoma tozoyo kaka ba makambo ba descenda Papa Wemba o kuna nde Papa Wemba tikela ba masolo na moni bino atikela na yo te kotikela ngani ni kozala descendant ya Papa Wemba menga nazalaki yango na kogangela yango ndenge ni yo po yebaki ngai kokuta na ngano to yebanaki te me yo yebaki yango na ogangela ngo te wana ba vantalisme pamba ba sapeur ya Papa Wemba bazalaka obe na Kishasa mibale bazala bango mibale te bazalaka obe mibale ngai na moninga na nga veisi sili bato nyonso to bazalaki te to zaika ngana moninga na nga veisi donc si que je salue en passant tosola pe koto awa na discipline voyage yango déjà ko s'annoncer pour na Japon oloba déjà que nengozo kende kuna tozela no nini na spectacle o bozo kende osala bon maman journaliste tozo kende ko sala spectacle o eza na valeur ya mboka eza lokola RDC azokende Japon azokende ko nde tolobaka toke ko travailler na Japon ko sala mama na spectacle yango moni na ndenge tozokende tolingi te sap na biso ezaki neti ya kobeba mais toujours loko grâce ya collectif Sadi taka nzamba pesa rabato pe mitu to yango yo komona to ko zwa biso yo otoza les élégants de la SAP yango to ko vandisa monde ya SAP parce que SAP banoke na kokufa nde ba musique na biso ekufi yango tolinga te kufa lelo SAP zongi yango tozokende Japon parce que toza na mama na spectacle à partir ya les 2 na les 3 Japon za ko yinda ya kotombe yango moni ba ko sala biso ba SAP to kena ba musicien parce que balobi SAP esengaka musique esengaka SAP yango moni basangisi biso yango moni grand événement za na Japon na minute bazo sada ba publicité yango moni biso toza
a toujours concentration, toza toujours na ba rep parce que toke osa maramba minene pona lelo Congo pe ezwa en air. Pour le Congo et honneur, il faut toujours quoi associer à moi si parce que moi si à miroir et à société. Micho, neni siko relation na bino na baninga léopard de la sabo banga bango to nini parce que bino ba élégance bozo kende ensemble na bango. Est-ce que eza mutoko bangisanga ngane na bangisa bato. Naza mutuna ko bangata. Oui, c'est élégant de la SAP, Eza bat oyo, bassador, élégant de la SAP, Eza, ça veut dire, Eza bassaper oyo, basa ba marié, Eza bassaper o ba travaillaka, Eza bassaper o ba singa n'importe qui te, y'a qui est élégant de la SAP. Donc, on a mon tout moi aussi, sapeur travailleur, sapeur marié, sapeur maman ya bana yandaku. Donc, naza mutuna bangate. Micho, na mutu na oto on a déjà drapeau, il y a RDC et l'Axi Léopard. Si, donc, Kozala, naza femme africaine, naza mwana mboka, Léopard eza kombo ya nyama. Nyama wana avanda mimi na zamba. Nyama wana soka ye akuchelo mota mso lié wana na kata zamba do azara nyama moko apimela ape batu biloko. Do soka lié azora na miko machina lokola nzete. Jamais na kozala n'espère nyama wana te na mutu nanga. Eza so moi même Afrique donc pour na yo boy Léopard. Balandia Congo Millennium, comprenez que toza penza affaire nabasaper koko lingwala. Oza tellement musika nanga vraiment mais toko se débrouiller ka poto so la penza bien ben o sunganga parce que faut na telema pona kende vers Koko Lingwala, voilà, Micho Osunga biso, Koko Lingwala, aya, avanda, Koko Lingwala, moni déjà donc, aspect la nenga mukiete, non, faut na télémara, pour na kende, ben, sunganga vraiment, na solan, Koko Lingwala za déjà rotenga ma, Koko Lingwala mbote, mbote mingi en Afrique. Ma solo ya Japon et belisio mutu, hein? Te, bangonde ba doki mutu, tara ba doki mutu. Document pour nini il y a quelques caractères principe caractère et principe il on l'homme sousté ce moment il y a doka mutu boye ba respecter ba norme en tant que discipline tu as un nouvel ordre oye na collectif sadi il y a un bisoté ngana bango bisona bango même moral tu traverses comme côte mais pelnati ka boye bakangi orge na pelnati orge. Tu rappelles la tibia que nous orgé de ce qui est mal joué puis mal jeté de voir bandela non ko bangeza makanisi bobangani parcours est en cours ko bangya makanisi laxini pourquoi babanga na belle bosso pour mettre ça benini bozwa ko silikate puis boza gentil bon tourna biso pour moi silika okomo tomboka te ko tomboka te zala gentil c'est quand c'est pelé ko lunga c'est pelaki donc vraiment que baninga tout ça bon ya boulot respect surtout ça boya pour respect à boulot tout ça là oyo bolimbisi mama bolimbisi papa biso wa mikile poto bola Afrika na Amerika puis surtout na Congo bolimbisa bandeko na biso wana vraiment o bomoni bosa bloko finga bat na TV bandeko na biso wana o batika na Léopard ba fanatique o bolinga bango bolimbisa bango ba responsable nyonso bolimbisa bango ba kozamboka nyonso bolimbisa bango ezande kozanga maelende eloko esala baninga na biso ngwana parce que auto sala musala Koko Lingwala père de 4 enfants moi na ngali boso ota sa classe to zela na yo ta chino sango yo ebi diplôme to vanenga no poudre ngana yo wana na bobo donc vraiment sala ke sengo mingi elle a subi l'embate mais t'as la père de 4 enfants. Papa et moi à l'université. À bientôt Ista car année un petit jeep. Ce que jeep en est-ce que pour na c'est public n'a pour na faire voir boitougué et à jeep mais et à boulot dans la salle. Mais carrément na père il faut la éducation ni nga zeko parents ngai et puis éducation ni nga pesa pas na ngai c'est pour ça que Koko Lingwala bitin bisombo finga et amon na biso tepo benga Koko Lingwala. Mon ken nga ratonga so vandelenga de soyo Koko Lingwala za mutu e ko sangisa batu. Est-ce que tu peux finir na batu? C'est pour que mon to na mon pépé asika. Mon pépé assi yasika. Prends
premier départ eza la bande unité eza bien Lubumbashi pété et bien Katanga pété mais premier départ c'est le Japon suka ya mboka après Japon après moi il a mamona oh là et ça somme donc vous comprendre émission à l'élo donc tozara boé ko lingwala à présenter tozongi siko penza et pas ya mutu munene président Yemei toso la passé présent lelo habillé nazo ebate habillement au tokomi na royaume tokomi wa Pierre Moro expliquer biso na bilambo lati Igwe Konnichiwa Wanezali mbote na ki japonais. Donc déjà président Yves Oya collectif Sadi na idéologie à coordonner makambo nga étant président il y a les élégants de la SAP. Donc tout déjà ba donner nyonso Oya Japon ndeni tokoki ko tambola ndeni tokoki ko sala boye ndeni tokoki ko pesa mbote. Nde epa ici koyo toye awa teni otuni toyebisaka bango depuis très longtemps likambu ya imperatora ezali en français et dit que l'homme qui ne bouge pas dans son trône. J'ai été toujours comme ça. Nazalaka boye bandakala, c'était l'étouffement. C'est-à-dire quoi? Nasisa ki lisolo te que non, nazali première styliste ou couturier. Oya yana idéologie ya pantalon babambate propre. Parfum au parfum. Kolata kitoko, sapato malonga. Wana na Congo a mutunyo surtout, il faut beta maboko place au fandi. Naza première sapeur na ba styliste. Nyonso batu baeba. Naza charlatan te. Naza mutu akokosa te. Nga naza te kono na yebi musala te na kosaka na yebi na pela mutu musala maboko. Nde eloko na linga ke noto zala nango idée ye ya les élégants. Tano bali comme impératora est l'homme qui bouge dans son trône. Lelo tala lelo oyo idmaya sika mupepe ya donc toza awa siko na likambu ya les élégants de la SAP awa les élégants to finga raté na les élégants so zangi musala to fanda na yote na les élégants de la SAP soki oza impoli to bengani yo po oyebi après Japon oyebi to gendo wapi tout l'accepter sur que notre tout ça tout du monde ba dade ninge tamasiko et ate que notre kofani service na Congo awa pour na 3 mois te donner to question to yeto bimi to yeto mais nat flashé bino muka donc après Japon il de Janeiro donc président il va pexer écoute bomba te na lobi boye to kende donc boye ba kino to tambola siko trop alors bino bo changer ka comportement sans changer comme mentalité. Et on n'a pas cité. Mais on a présenté 10 costumes propres pour que ça cause élégant. 8 paires à chaussures pour que ça cause élégant. Tout le monde peut que l'activité compte bancaire attend des fils que $100 tu es que au tika au senga na balabala. To cotisio. Si le président yebisa biso no bilambo bolata besoin wapi. Ah, on les a magie à sapeur. Magie. Est-ce que vous sommes pe bilamba? Netinga boye likambo okama so na betelo okama nga bana na botama na famille na biso kota batata na mama mutuna na kenda poto te nazo ebisa bino bino bat boa na poto boye ebisa ngande ko na ngana nyasa kuna na ndeko kuna te na kenme na collectif Sadi na tambo lelo 18 pays au monde donc danger ndomo na abona 18 pays boye na miso 18. Et commission fière. Et commission Lolendo te et zende musala na ngai donc étant que les gars dans la qui banda kala pour les gars za mutu mutu tellement za qui banda kala lelo bosso na ko le parti le ko aleti Gilles Sana FIFA international na komi na ba partenaire et dans un collectif à Pamba ate le collectif et le bino pe manano mais oyoka kuna boye FIFA Gilles Sana bino kadi toza aya na lukoto na ke ne na fani na nga boye o mona ga muloko anendi piamba musanga Didier donc wana lokumwa bana lukunga donc lokunga botala ne bien o ma bino kadi toza na personnel tour lukoto ou betona Papa Etienne Sokoni oya lingala speaker na Kenya
et pas ça. Donc voilà les akina tata tozaki to fanda boye to yebaki ndenge za ba éducation bazo pointer bino bo kopete oyaka boye ngai ya bino kwa biso to yebi ko sala ngo mais to sala ngo te parce que naza na exaucer a comme le na 6e des humanités na samba a comme na 5e des humanités na ko sa bino ko wana te. Et puis naza bien éduqué nga na ko na boka tata na mama bazana bomoina no tilelo na ko za na impolite na ko ba no finga batute lolendo te. Merci beaucoup. Tu veux être présent pendant ma boko parce que zo kende bien la monde qui c'est vraiment balandignon so il y a Congo Millennium au Bozolanda biso depuis Johannesburg 63e anniversaire ya commune ya Bandalungwa donc ngai na Rosala wana le 20 octobre na makasi ya Anne-Marie Bonga ensemble na Jolie Mayala na Rosala. Merci à tout le monde bino bayo penza bolinga biso we bape ke biso pe tozo continuer ko linga bino bravo na Guilin Kapongo kasi président soki na permission na représenter biso parce que ben pousser la biso vraiment caméra parce que tozo mona Brazzaville azazali a congolaise ya ngambo mosusu. Bon oui bien sûr ezande boye na tant que to ça la sortie officielle la biso ya les élégants de la SAP malgré ba conférence ko ya sima tout ça mais tant que ça structure asika oyo ba partenaire na biso o bazo parrainer biso le collectif Sadi bango ba doit sali yango te et la biso ba tout sepelité na ba comportement to zomona to sangani biso mo to boyi ke le bolo ba ke ba songi o ba sali côté te. OK bango ba parrainer ka biso pamba na Jules San a parrainé biso na Sokoni et Papa Etienne oh ya Nairobi donc ya Lingala speaker na Pambia et Moussanga Didier bazo parrainé biso na Pati Saraza bazo parrainé biso pour na makamu na biso oyo alors na professeur na Japon professeur Lukumwena Nsenda donc voilà bazo parrainé biso à partir de l'éducation mais baloba que non quand même il faut bozala baninga to wanga na biso medisolo quand même to ndima ke on a ça pe ute na ngambo braza to mona ke yango depo ye mo papa mba expliquer ngo o bat baboyaka to mona ke photo benga ta to yoki disolo to tuni ko ne pas samba le maire que ne maso babino il y a bifuma wa otobi ma championne kuna ana trophée ndenga za wana otozo trophée na médaille na ye alors to beng ce qui na moninga na ye atike na hôtel na loger bango na Léon Hotel kuna eska bazali na Léon mbongo mbongo te to sa nini kasi na ba parent na ba partenaire mais normalement muta fouté bango chambre kuna eza nango kaka Pambia Didier Musanga na jidsa na batini mbongo te ngala mbongo na maboko te ba fouté boka pour na ba séjour na bango bazana Léon Hotel alors na to bing say pe na ba ivoirienne moko na ivoirien moko baza na biso na gabonais moko do baza kwa 5 oyo ba yi mais bazo ki retard ya déplacement baladi fatigue depuis to la na bango moins un peu retard nde nazo présenter aussi ko aye aza parmi biso na nakati ye moko bifuma de la SAP. Bonjour. Bonjour. Tout le monde a pensé wana médaille ya nini olati? Ouais, médaille na wa jo latsanga du trophée le 24 septembre. Na ba o balobaka ke la SAP futaka tenga yesiko e futinga e pesinga diplôme e pesinga médaille na jongo na niveau ya Braliko Black. Ya mundele braka la tsingango en plus na bif mama bif mutbatika kingate ba siminga jusqu'au bout ba pesinga médaille oyo mais na braza ba misuba zonti mate ya mwana siko président ka ditoza lobaki ke lokola bazana départ na bango ya Japon abi ya kana médaille non ba diplôme na yo poke to annoncer parce que tozo kene pe na Japon na bango yo pozo kende nazo kene so moni muto aza kati na bato donc c'est que muto na baza azo kene parmi bango nazo kende. Un message siko na bao bazolanda ope na ba mikili nyonso na mwa munoko na bino poto comprendre penza que poto zoka dia mwa accent elinga na bino za ngambu mais nyatela biso mwa kilari ya mwa message kara na bao bazozelo na Japon. Vraiment ni matondo nta futuna ko tata nzambi parce que butufukane ga ni matondo vraiment tata nzambi wa munene wena grâce à media la shirutushishila la famille yankaka ya wuyi tala media la kaninga tusakala na bauko donc metan jiri mungin sasa mu Léon ternta sekla me mu tomo mo donc niveau zaka zanda donc la sabe kam niveau zanda
donc mana sakana la sap nge diemi donc bushir ka jijara nsaka ko donc cheka salu cha ngolo shiri comprendre donc ni bomi mutomo ni bobo donc bishima Congo bishima kelekele bishima kalu tout bon atele Congo ni ba ku par ni ba jancha kuma ku kanana tout hein donc tala ko butela wazi donc niveau zaka nda que tu vuta sakana la sap oh la sap entourement wendi ko entourement balo non tala ba ta ko na ku Japon que tu vuta sakana la sap Bosel wata wa donc ni ku entourement tout non bubu donc niveau zaka nda tala ba ta ko na ku Japon kan sa ya ko oh vraiment donc niveau zaka nda kusakanande donc vraiment ni matonda futo ko tata nzambi parce que nzambi munene wena zebi mutomo que beaucoup mon florinje ku mon florin ta zondra meme ku ba ko findo me kachini yinje ni ku ta tala manga za ta mona sa filmer manga jeje sa filmer manga lo tout ana sana mon fleuri hein batacho ebu non butela kwa zebi ni bozanda niveau zanda moi élégance les élégants de la SAP donc bantu niveau hein kabina nkombo ko kabina bindongo ko kabina balule baro ko donc ba bantu bena bantu niveau donc mutomo donc mutela kwa zebi donc samomie donc kao debout quoi donc bendele kwete donc tala betu tout sabouri mo ba fuma hein ben international tout sabouri Twenjana ba croix rouge, mais tout ça boucré, j'en ba croix rouge mugizenga samo akati parce idole ku brazzaville tuka la sape ku brazzaville donc bu tuishiri mutomo na ba mpona zene to vukane ambongini yato na mangazoni zawo donc samo donc buni chitala buni jachi la Voilà, tout le monde a moi démonstration, donc beau comprendre. Elle est brazzavilloise. Voilà, allez. Nso chini zaba nda kwa ngoya mo flere donc mu tomo ku mo flere njeme ku ba kofi donc duka ko balabala mo mwana nzo kofi donc me ku ni ba kuku donc ku le hôtel nda sekle me je le loge ko les gants de la SAP ka banto ba krikriko donc buni jatin jaga songla jaton c'est bi fuma de la SAP mi fuma c'est fan na meno yena donc tout le monde zolo bien moi nan wena donc shigrila buka burla yan burla mais non il faut de la sable. Voilà, merci beaucoup, merci tozongi siko vraiment Benoît nozomo na masolo na sapte sap a rande bongo allez ben tozongi siko vraiment to solo là voilà. Merci beaucoup, merci président Oza Musala. Naza Musala makasi nazaki na musalo banda kala kuta to zaki na baninga kala to akiso to émission moi na ina sac na moi ba body so to komio na boyo bano bongisa baninga moi quelque chose to lobite longo la osala naza musala makasi mais o senti ke ba motema mabe mona kati alors abi me bato bato fanda te bon on a évité so kwiti so peka mauvaise éducation so pe impolitesse ou bien ko zanga ko parler le français bon o senti que ça bien te ya ono mona sepele que non. Et bon c'est bon ngam naza mbuma mabe ngani mnaza mbuma mabe nandeni te sadi ko ngani mnaza kita su mbuma mabe na kati ya baninga loko na mbula mbuma mabe otamie na balongola nga ba eloko ko pola ba bwaka ngai ya ndo mona sepeli nga moko na mi déplacer na sa makambo eza nga parce que yanga eza niveau international ngana on négocier libanda batu bazoya na komina bango ouais nana ba partenaire na ngai donc voilà au moins. Président Toso la sikali somo nazo kasoki masolo ya ba alphabétisation. Ah, ozo kato yebi yango déjà to sala yango ba tamwe kato ke na mbala moko hein. Tokei. Ah, Al Pacino Ambrosio. Biltona Boulevard. Yochi Yamamoto. Valentino Romo. Takeo Kipushi Toko Kumagai. Kaditoza Kasa Yamamoto. Marité Fado Jirbo. Fantoso Smalto. Lorenzini. W. Wilfrid Street. Yochi Yamamoto. Ray Corbu Kubo Rocco Mantino. Zara. Boki nanga ba Z désolé bozela ngai. Bonga pe si W. Wilfrid Street Wilfrid dona ba saper ebele ba bien otenga na saper akala. Na bandi ya tongo penza dona bandi sapta on saper. Na bandi ba première sortie nanga na vie dans l'année 82. Wana na première sortie on a tanga na de la Gombe. Alors ça paye na misu nga na sina botama nga
na olobaki donc na ye kolaki yango na yebi Wilfried Street et la griffe oyo lwambo azalaka mannequin na Pepe Kale na yebi sino bat boye ba ite boye bango badalelo papa nani lwambo na Pepe Kale bazaka ba mannequin na maison Wilfried oyo ka ba na sombela bilamba Wilfried on dimangate na banjembo ba mamu tout ça ouais Wilfried ezaka Wilfried Street gifana lelo boye bien ngote boza na ngote pe bozo ngo shooter parce que babiso atobomba ba bilamba wana na ndakuti lelo ezaki zami balin si oneti mikolo présent ba griffe ni nyoto lata ba kadito zati kadito zakaka yango ndeza danger on est danger donc banda bilamba décontracté bon on a ezalate yojite Yoji à la tamito, mais c'est un collègue à moi, c'est un forgeant, donc avec grand frère, mais un collègue dans la moussala. Il y a un soirée tous années qui a été au soleil, et au moins quand on avait un parrain collectif Sadi. Donc na président Yves na coach na biso Migo. Pour toi na coach mo au Saganate, payer des disciplinaires kuna. Atanga bonne na boy dis yesoka ko ici na ki président na ngelali po kuna be na mwa musalati na be kuna travailler mutu pamba mais les élégants Merci beaucoup, Président. Tout comme nous avons repoussé déjà na souka émission, tout signalé bino balandia comme millénium que barossa la bilo on a basala juste na souka po yangonde toroti ki la bino bilingi nango un mot na ba oyo bazali kolanda yo na ba mikili nyonso ya poto so eza na message mo il faut pesa bango. Bon message mingi na kopesa bana mikili bozwa te sapo ya kala. Yango te komi eloko ya kala to benga ngo le passé ce que tozana le présent yango moni Japon o ya turoyo babi mutu nyonso o baganga ko sape onganaki e la bana miki parce que bana miki pe baganga be kiri maintenant ba signer contrat na Japon parce que ko lo bano na France tout lo bano na bombate maintenant ba kenda te ata bango mo pe ba sambela panza ba kenda Japon yango moni les élégants de la SAP tozo fongola street le loko fongola o ezana ba o pe ba collègue bazana poto balingaka SAP baye ba les élégants de la SAP ba fongoli et loko mo e atolio par banda ko finga to finga bana pote to na tina finga yote parce que nga yo wela OK France nga na okende Japon des jours likolo yo déjà en France au lien mais nga na ka likolo ndokazo pumbwe na ndetolo baga emsu na almet tozo kutane des jours nzela yango na bi rien a dit yango to expliquer bino ezala bana poto monde atie toujours les élégants de la SAP les 29 tozana départ ya kokende Japon parce que toi bateto lo baka to kokende Japon jour e banakate année sili to kokende Japon jour e banate ya to pesimino les 29 oyo yango tozo kende les 3 na les 2 tozana spectacle na kati ya Japon yango to pesa bana tu ya poto na bana tu ya kin ba otu balingaka biso les élégants de la SAP botia biso na mabondeli ezande Congo mtezo kende ko bunda ndeto lo bata gouverner na biso ya André Kimbuta ezande mboka na yo nde mtezo kende bunda nzeta mbinzo parce que soki mboka no échoué ezate taka ndeto ute ko pola na Zimbabwe congolais nyo saki na mawa parce que to poli ce que tant biso tozo kende les élégants de la SAP en plus pe tozo kende ko bundela Congo yango to pesa bino bana poto tu obolingaka biso des élégants de la SAP toza banote tozo finga toza banonde tozo éduquer atape bino bana poto botika ko finga ça pesa ko finga te ça pesa ko critiquer te ça pesa boulot muto a travaillera muto za mayele muto oyo aza responsable yango to remercier bato tu obalingaka biso ce qui peut boana pour ça ko soutenir biso présaza wana a copier bino numéro toza toujours calme boulot to salama ça avec spectacle yango wana de atou. Merci beaucoup. Et ça somme voilà pour un numéro pour yo fona kangono poto 6 na président to bandaki na yo le rôle à Alpha, photo 6 le rôle Omega, Mama Africa Micho, la princesse. Somo trop. Message na bayayo bazolanda yo libanda mboka tope barolanda na Kinshasa. Oui, merci à trop bana poto bana Japon, tolobaka ke Japon. Voilà, du la parole à tolobaka Japon. Excusez-moi que pour na télémain, pour on a lati Japon, est-ce que Japon so kenda? Monde na lati déjà ba japonais ba lata déjà boui.
nakenda na Japon te beda Japon donc elamba so mutu nyonso azotamna za babenga Japon donc nga babenga ngai Japon nakenda pe Japon nazoke ko défiler pe na grande salle na kati ya Japon bana poto bodo lisasi ozo comprendre masolo yango ipo mangai donc Micho la princesse azo kende Japon yo za na Paris nga no kesko Japon donc ko de du la parole la grande sœur propre c'est roi lingaka petit na Micho la princesse la reine de la sable naza pembeni ya roi na ebisa ibinoke mamboto tika ngoti oeze le cadre de la sable ozo comprendre nazo kende ko défiler na Japon na grâce chef na ngai Ibsam avec coach na ngai coach Benmiko nazo kende pina ko défiler na Japon donc na sala ba jete na sa onke omoni musala oyo soke futa raté bonatika naza mama ya bana mibale Ketchana Junior na profité sur na piste ba mboto po ba baza peka bana poto kala minte bazo kende ba Paris ngai mama na bango nazo tika continuer msana nga vous comprenez ce qui boulot ça et foot raté bonasi na tika donc ti nazala rati lelo do famille na nga tata na nga autane mboka na kishasa za na lupango ti comprendre na koti na nga pe prière tel bomona se onzambe sunga ngai na ke poto te talelo kezo machanga avion Pototika moi espace parce que na souka na essaye notre kabwana na moi spectacle déjà ya avant-goût Borpé Sabino. Merci aussi à Champion à ma gauche Osango Iponsek. Merci à Paulin Polécha les rassembleurs. Merci pour le cadeau Nazoaki. Merci à tout le monde. Bozé Belebino Bayo Bongara Tatiana. Merci Nabana Nyonso. Il y a commune, il y a Bandalungwa. Je vous aime beaucoup. Consommons Bandalungwa. Bandal 100%. Je vous aime. Il y a Judith Bonga RDC. Merci à tout le monde. On est na FC Binoka Ben. Osunga pena papa qui dit Benzia mona nenge sape salama na Kinshasa. Voilà to bimasiko na balabala donc to kaboy na bino na spectacle obozo avant-goût il y a Japon. Ben yo pena donc bimisela nga po sarana ngo Jires Mwanda donc sarana on a machine quoi. Au mona nenge nini les élégances de la sape. Les élégants de la SAP nereni baro salama solo déjà donc na Japon avant gunango otolinga rabinote bobo to ndeko ko ba ko renyo mabota mabino kasi to tikeli bino bolanda.